salut balandina biso bana kin bana poto bana mondo ntse kandi to mesana ko mona na kamona na kantu ka le to yesu na numéro ya sika mingi de Vision Plus TV Vision Plus et la chaîne moko o salam sala kaka nde boyebi. Je vous rappelle que biso salam sala ndenge sengeni so bengi biso bo ga so mutu talent tout cas après combien de temps to kinda ka pembene po eza devoir na biso pour satisfaire bino le lot to bino numéro ya sika o ba tout ba ko en tout cas. Je ne serai pas ingrate de dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi pas à ma patronne Bella Dinganga, la fille qui lutte contre l'hydroquinone, et pourquoi pas à mon boss Raphaël Walconco. Je dis merci en tout cas de savoir ne mange jamais quand il y a une fois pour le baka. Ma PCP Mbote n'a pas maman Titi la source, maman Pastel, pourquoi pas maman Abbé, maman Nalisson. Nakati à Londres, à Zola de la Cruz, Mokonza Bazombo, na Suisse. Et je dis merci à toi, maman Pedro, maman Elisa Maboko. En tout cas, la PCB surtout Mambote na bino. Je serai au parc pour ça ne peut yo oyangai na combo ya Patrick Le Mangela, Manzanza Mokonza Bapoitiers, Patrick Mangela, Manzanza Mokonza Bapoitiers. À toi aussi mon vieux Dido Bawa Salantama. Na PCB Mambote pourquoi pas à toi. Claude Ndombasi, en Londres. Bana Kimbana Poto quand il est qui bino le tout ça l'émission encore notre yambela bino au sousson to benga ke major. To koye ba moto mo kabena na tuni pourquoi to benga ke major. To koye ba major ya wapi fa laisser. En tout cas, à ça des gens entraînés on peut ça nous. Bonjour Cynthia. Bonjour maman la bisobone. Kimiana yo hein? Oui, ça va, ça très bien. En tout cas, ça toujours l'accès que vous avez bien au chaîne na yo na combo ya Vision Plus pour ça ni permet non pour tout solo la yo et puis quand de makambango na habité photo tout na nos santé ba faire ba activité c'est bon. Oui santé ça va, ba activité peut ça va. Nzamba ça la biso grâce to évoluer quand na ngolo nzambe voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ça permet non quand de yebi tout ça musala Cynthia Kapache autrement dit major. Pourquoi major? Général major parce que naïba na linga musala na sala musala kwa soda quand na kota Congo na mi lobela na bitenga nde na koti cheno fona za ka soda ba sirno ba tinyo ba pesa mi pesa ka HD lengi jakinda la elengi o boy na bitenga mi pesa ka général major par rapport à ba potentialité nanga na travail kwa soda na za kwa mobali na musala yoro na zoa kombo na milatisa voilà. Merci beaucoup Cynthia Kapache. Qui soda wana tuve batezani na makila idole nous alana là bana kotala baninga ba osala musala na bango idole nous alana parce que biso tozana sima na bino mais liboso na bino pesa na bato. Quand tu regardais nous yaya nani penza ki idole no bana ko milo beleke non ngaso na sala musala na musala kwa kinga. Na musala na ngai na ndo kinga vraiment za na mutu monte na ko préciser à part mami là. Parce que biso nyoso to nga chronique musicale to landa ba ligne na e nyoso ya ka bakisa sucre na miliki na ye mais en tout cas na toutes les couches ya musique na tala Marlène Kasanga na tala ye na tala Hélène Kalima na tala Marius de Papi Mboma na so ma ye la batu ebele on a honte ça général major et on te ça Cynthia mais ko kanga bana mutu moko na zo na tala ba Sylvie Bongo donc na tala pena na tala batu ebele et on te ça force na za te ke na mutu moko kanda pesa ngua non à part série on en a dans linga de Shada Juma parce que alors là ta fort na HD Ngoma les samedi menga fona saka émission on a ça peine la ta peka na ça émission dimanche et arrive à pe nzaba yo ka mamtolo bara et arrive à pe na sala pe émission na sala pe émission na DJ Impulsion à l'époque et puis voilà na za o na zali ça fait que na landa mutu bo na za. Merci beaucoup ton chanteur Cynthia Kapache en tout cas. Nebi ke batu oyo batsenga ki biso to yemela bango Cynthia Kapache ba ki déjà voir nebi ke bo vandi pena ya Dido Bawa Salanta maman vient na kati États-Unis Cynthia Kapache général major na yo ye ya tadi boso na biso Cynthia Kapache na dingi to solo mo li solo moko nebi te peut-être biso batu biso batali banda to remarka ngole msu yo mo pena hotel na bo remarka ngote kombo na yo e bimi mbala mo li susu oyebi ko sa musala bato belé pe bayebi yo mais on dirait mikolo yo Cynthia Kapache na ebité o remarqué yango beaucoup pas bon nga déjà ils on dirait un mot balacha on dirait un mot ba kaka ko crucifier nga
ezala naza mutu na sali likambo ezala na sali yango te on dirait bato bazala vraiment na ezala quelques bateaux bazala vraiment na rage nanga. Et moi je me demande aussi si rage yango euta wapi ezala ya nini ata na lobi bien ata na lobi mabe ezala groupe de personnes au basalama vraiment pour na bango ezala vraiment torturation na bango na été sur la conjuguer bien bien batalo poto ezala vraiment pour na ba nuire ngaka. C'est que je ne comprends pas. Il y a un bon, on a dit qu'on a attendu, on a dit qu'il y a un fingo le après 2 jours ici, là, on a eu l'actualité, à table, ça, on a eu ici, là, parce qu'on a un bateau qui va couper ça, un conseil, si on a combien de placements, on a pu quitter ça, monter, mais donc, pour l'instant, on dirait aussi la tête dans l'actualité. On dirait que il y a pas internet, dans ça, tout dans la caca, place où on a l'actualité, ça, mais dans les bons. Il y a des bateaux qui on a n'engagé à ma bé, au monde, ça, est là, au monde, attends, ça, émission, là, peut-être pour moi, on est victime. Pour émission, on a ça dans la Keren. Moi, on a battu. À tout le monde, a question par rapport à l'obéla qui ma finga et ça l'a mis par rapport à l'émission. Or que ça qui n'a rien à voir. On a piqué, on a tant à combat, on a ça là, on a ça là. Et ça qui coûte moi, mais bango le roi, bango la la canne ma finga balam karanango. Moussa na bango ça. On va ça là, Moussa na bango. Voilà. Merci beaucoup, Major Général. En tout cas, ndenge vous remarqué si tu as capable de répondre de ça. La question est si tu as rapage. Mais tout ça quand même battu. Nga imanu mbeki na vandi na ngaka boye mutu mwa ba ye na tala kutu yo boye. Olobi na ngalelo. Ta meza za troupe o mususu pa elobi boye. Na bomi pe ka moto mususu pe bon ba kota kana ba intimité hein. Tu sais ba mususu zo film comme si yenda mema yo poso to bi ke yo mema ya oloba ke non ya za mkolo na ngabende nti yenda mema yo yende yaya yo leki. Mais attends que tout ce qui peut que aussi porter premier, 2, 3, 4, en tout cas ta quatrième, il faut quand même réagir. Pourquoi toi tu ne réagis pas? Non, comme moi. Il y a souka même ma mère m'a dit qu'il faut réagir parce que c'en est des trous. C'est mon nom, ma famille, tes soeurs, tes frères, au bazo fingama pour nayo sur internet. On doit faire quelque chose. Mais ngalo kwa na milieu wana. Na koma na lata on dirait un tibala. Na koma obeta na bakara. Et puis so tali pelo rano oyebi ke ba olo bana motika ba lo ba réalité za na ya monti. Et so na nga poni mutani alia ka po finga kombo na. Mutava isa ba to so ava ba lia, ava ba tala, ava ba sabu fo tanga kombo na. Parce que que bato ebele balinga fi wana foka to sala bo to sala banda ba banda. Est-ce que ça n'attend mon boyo bato ba ebisanga ke to lingi o lisute pour tel à l'intimité, non, tout tel à clasher pour non. Yo combien de fois au bengai. Peut-être aux insister Cynthia na linga on a ça émission. De l'autre salle. So linga ngati à talem so mo continue à essayer ça émission dans ngo yate. Yo bi combien de ba filles au passer dans internet ba linga ngata l'occasion de rien. Malgré ba chef na ba poto ba tinda ba ya kapete. Eza mutu so alingi mutu za estime mutu ata bokiti bo mati. Nzambe ko ba clasher ba sala nyonso wana. Nga vraiment na zala mur et puis dans les cas na ba étape moko ya vie na comme ça vraiment on a zali donc ato yo sali na taloka et puis je sur la clinique 2 3 personnes conseil so ba bi na tika nanga kinana wa musikati voilà. Non tika parce que oyebi ke makomba lo bakeza ya solo ou comment oyebi ke non eloko ya lobi o eza ya solo soki na lobi na zongisa akobimsela ngai preuve parce que toyebi ke ba bon baza ba preuve so neta lobi na au cœur elo mon corps aux assure que mutu déjà o azo finga yo si na degré suka aza na preuve na bimsa monte eloko o accompagnera maloba mutu za preuve mutu déjà so alinga côté eloko liboso ya na preuve to ba tambusa ba photo ya ba nidita bat esa maloba ke na photo na yo ya a olargue a tuno kutu teta de tango ya botana kutu yango yo kutu moni Cynthia wana eza kutu boye to ko lo bateke eloko nyoso ba bakeza solo te ça parce que to vanda rabo eza na batu so balinga bisote mais basimba ba micro te basape na ba caméra te mais basana batu na bango o ba yebi ke muto afinga ka muto asara to mona ngona batu ba poto muto so basana bango mukutu etali bango te ma internet mais au monde ba futi muto mbonga so finga Ntana pote o ayebi même pas vie na ayebi ka dem tout mukie wana ba problème azana non et c'est loko ezana normal et comment on a kin mutu so alingi ote okeka pas deux personnes balinga kotana azuba enseignement non azuba renseignement na ma bena ma lam ata ko déformer ngo meye ka lo ba futimbo
En tout cas, ma soeur n'a pas temps. Moi, je fais mon travail. Non, le va inviter. On dit ça l'émission, mais téléphone ils ont sonné. Bazo benganga, peut-être pour un bon, peut-être pour un agenda, peut-être mais na 8 ans on ensemble ça nanga. Donc là vraiment to finginga ma soeur ata za nga solo. Parce que ba to so ça la bon poyo pour finga. Parce que on finga te. Donc to tika la kana do mana mugu ko ba bomba ba prévent. Ba bomba nga parce que ba bomba nga déjà te pour ba loba déjà. Ce que tanga na na répondre. Et pour ba ta pour ça na ngoni. Pour ba ta famille na ba ça na ngoni. Parce que si on a la ligne, tout le monde a mis la ligne, c'est tali quand on tali ya nangate, et tali bateau batala nangate, et tali ba ex nangate, vidéo yo le bon point. Que ça se connaît. Après tant que balwa qui ont 5 ans. Échanger nga, na ça des sous-coupe té, échanger nga, mais lamba rien na natité. To balwa qui ont échanger nga. Ba mi ba li ba ben na téléphone té, échanger. Au point que Dieu sait qui, échanger nga n'a rien du tout. Au contraire, ba tout ça ba comment na site na pour na ba mais fille va finga ka fille va dénigra mais à répondre à tes pona ma fille me soba je dis on pena au fond nanga au moni malika no benga c'est une sœur à moi mais bon on va répondre à un moment sous autant te sola na biso ke magali kongolo aga sœur nanga na linga ke makasi e pa linga na linga ke makasi na malika na seka ka be monsieur bon na zanga on te na pesa bon ba conseil mais le bango ba ko karaté ça ndenge na bango zanga te nga atandengeni bango basamba pona nga ba défendre nga mais nga moko ya o pona nga ti nga ba bombe na ngeza ndé no répondre yo après émission no o ka esuie mais nga bon finga mninga point internet eleka internet il va tenir sur mon internet là ba le quand même sous ba zone clair quoi moi clair na zone ba émission sous parce que image non nga l'internet azat ba image parce que ça va des années pour na tonga o nga naza de journée foati moko te chronique foati journaliste moko ya pamba te akoki ko yaka pour kaka avana na ngata 1 minute ou bien na msna fana na bango 2 secondes de ba nuanga ataba moi c'est ataba tu vas moi na ke ngulu pa ya bato ba sanga na le bando finga pena te ba bakisa manon non pas bakisa matin parce que moi je peux rester là au téléphone pour zo finga na lo ba l'autre on a ébi c'est que moi je veux nga déjà son na yé mutalekinga dans un complexe na son na complexe ne son a bien éduqué l'enfant ah fille là tu talent bien ah là tu n'as bien ah ça va mais na bon bien il faut qu'on ya on peut pas faire chose là ya dit nous sommes wapi ya kecho kito quoi mutam tana ndenge na yé mutam une éducation na. Donc je ne peux pas changer mon éducation pour battre bazo finga nga ba bio finga jamais ba ça la bonga pour ça donc on t'a gardé ka bond et à la fin c'est toujours nous biso to c'est désara ndeto gagna voilà. Et les gens te traitent d'hypocrite. Bato lobby sintaka pa chwana bozo mone wana hypocrite musala na ye ce ka monika kayo na mwa mutu moko boye ce qui si tout ça ba ko zoka la mutuka. Hypocrite. Pourquoi les gens te traitent? Peut-être. N'avez que ça roulé. Oui, je suis la fille au volant. Je suis la fille au volant. Dans un niveau bang mutukate. Donc pour moi déjà que bayara na bambolo kuta. Mibali baza ebele et puis mibali yango bayara baronde ba prochain. Parce que dans la critère on a déjà Rolanda mutu pour na moni na mutu te. Ngade na senga na baya na liste. Ba liste on a c'est petit. C'est petit. Mais bon, on a que prêtre mort boévé na biso mo bona so pesa ngasa on va payer $50 mo sinzo. Ezarbanane. Ba mi bana ba ndako. Ezarbanane. Ba ba beta ka mo sinzo te. Émission ba to fingela nga ponga na loba ka ke kala te awa. Nga pe na loba. Na ko loba na te na bet na nga ndika ka pour pala. Bolo bo pana ko mo yana. C'est quoi ça la fin? C'est quoi ça la fin to ça la misala? Songa na yebi. Bo kitanga na kuzu. Que fille on a yeba makasi tout le qu'on doit apprendre. On a yebi sur nazo apprendre ba tout journalisme. Na memi ba tina Congo ba sali émission so ko na ngomona directeur à programme so a sali émission na jean nga moko. C'est encourager. Ba ko no finda ba. Ba na ko boya ba sinta na hypocrite. Moi j'encourage mon hypocrisie. Na ko mi bi c'était pour yo yeba nga kambala mo.
nayebi motema na ote nayebi ndako na nayebi vie na eza na bato ebele bando tambola na musu tonga na zala pe na place bango bazala mais ba batikala pe oyeba ndako na ngate au moins une ou deux personnes c'est fini. Tu crois qu'avec tout ce qui s'est passé sur internet sur moi dans un sous audace donc hypocrisie et mater le banana Gisèle fouille et mater les sous koleka donc ndé to sa émission bonande to 6 to ça là et l'autre tu aussi manzelo qui non je me valorise. Yope ozo se valoriser na ndenge na toza baninga te ato elinga mutu moni mutu na caméraman na bien oza na base etali kaka biso et point barre c'est fini ngana koki kozala ko te baba ngana na isa ba batu na ngapo nazala hypocrite moi je m'en fous ntamokila ko loba mes conscience nona yo mon sobi ke zala ngobongo te tu laisses le temps hein? Le temps règle tout non et comment on règle pain ouais le temps ba tata so ba fininga ezaka na bato nzamba ko utiliser pour bato wana pe ba kitisa pe bato ba fi ba kitanga ngazala ka bo ngaso kitinga ngate nzamba osaka tu atini pe bato mo bo quelque part ba pe ba kitisi susu bino c'est ça problème te en tout cas na s'attendait qu'il na réponse au lobby psychoté. Je dis merci à toi mon vieux Dido Bawa Salantama aux États-Unis si tu rapache ezana ba biso ba chronifoite lelo to komo finga ka ba leader biso bato be ba benga ko yaya magali kongolo Black Panther songa bimbeke omoni Cynthia Rapache aza yaya c'est-à-dire ce qui ngai pe na bimisi mwana nga mwana na obenga yo yaya ti obenga yo koko nga na bengo yaya abengo makulu tout koko pa ko ya Cynthia Rapache ba chronifoite ba chroniqueuse ba chroniqueur to komo finga ka ba leader. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse à tout ça? Habiter pour la nuit. Internet, c'est ça qui milieu, c'est qui la vitesse ma casse il y a ba information. Il y a un moni ba leader bazaki ko s'approcher plus na bato bané ko sala musala na bango bien pour la visibilité na bango moko. Et tant ba moni que bazana bango bien. Bango ba pesi bango oyo. Ba pesa bango wana monnaie de singe. Il y a un moni que va se retirer. Ba misu ba komo zonga na ba nord mais ba moko et puis ba misu ba komo comprendre que ba auto pesa qui confiance eza yango te makamba komo zonga c'est la biso yango monisiko comme ba des bandades comme on a entre ba journalistes ce qui foati et puis na ba musiciens ma be on est comme kokota pour ni ba pesa ba confiance fait pas hypocrite pour voir inga ça bango bien ba musiciens ba mi pesa qui mingi na vitesse yango vitesse on est sali o comme ça la mutu mususu o akoko manquer mutu mutu mususu ana hauteur te akom pour manquer point ba on va pesa effet vert yango dans la vie faut être hypocrite mutu mususu faut tika à 100 mètres 200 mètres ay ba mamuna ote même dans l'amour so mon ke bolingo ekende mo boy de quoi ni to tika na mo mbela comme ça na pardon na fanda pardon na tika na ta dans son kufa est na biso ezala pe bon pour na vie na biso mobima so mon libo ko na kino na malheur kata yango boya yango ça fait rien du tout nga pona en tout cas pour la côté on a tika na ba mo ba monsieur charge na mo mikolo ba comment régler yango eza déjà c'est bon voilà. Ah, départ aussi ba musicien ba comment ko benga pe ba chroniqueuse ba chroniqueur non pourquoi ngana mutu anto yo kana raté yo bima na ndenge na yo ça loko zo finga ça loko zo boudé ça loko zo boya bino pour les biso pe to za na ba musicien nyonso pour ngana na fingela musicien mutu te pour ni yo non fingela musicien pour sala ngton oko sala ngpe wa pe vrai chéri ou ta ife vana so pour l'équipe pe mtatali pour ni yo ko sala ngte. Tu peux aussi oser quand il y a internet na ninga poser te ngana tunyo ka est-ce ngamo na fingeli mutu aloba que Cynthia na finga kutu afinga mutu tel pona fali nani na kumisa ka bat na ya kala na tisi pona kumisa na ba artiste nyonso batala ka so mutana nzala na ake senga ba pesi ozala ka na se ya mutu na mama biso ba bwe so muyo ozaka ozochola batu ozo finga yo kando senga ka mutu ana ozaka na sa mutu ado mutu ana ozaka likona c'est ça moi olobela mutu vérité exacte pona eranza lozaka kuno fingira ke batu sala bosala il faut surtout me pesa respect batu mama be mususu comme na batu se pesa batu supe ba leçon biso tozaka na cadre na biso na ti lokolo to na cadre na biso ya zéro bêtise chronique zéro bêtise. En tout cas, sa civilisation, ça m'a cassé, et puis, bah, retomber, déjà, est commis, zéro bêtise, et ça, bien.
bato so bakoma na banorme mosala o biso totangi nango topesa ngo temps ezonga na baréalité nango mpe bamise déjà bakoma comprendre donc Dieu merci voilà bamise bakoma comprendre yango toyoki papouche akomi koloba makambo bacharge akomi ya koevite makambu toyebi te vraiment toyebi kamo lere ebimaki nyamakor lobi ye moko nyamakor nabengani na ye alobi nanga nombeke nga bolinga te bomata wana nyamakor moto azoloba bato nyonso bozolanda biso alobi na ngai boye manu bolinga te nakozonga esika nawutaki te nakotikalaka na maison mare babetaki nga 12 babeta nga siko 48 question monsieur ezate wana nande naza boye kombo wana otangi nanga mpe na Cynthia nafandi mpe nazongisi question ya komakambo ozoloba wana seko opesi nango nga valeur te seko opesi nango nga valeur te manu toza na biso bien tobeta na biso masolo kitoko tosisa émission ecorrespondre nanga te tunanga question ya wera tunanga question ya fali tunanga question peut-être ya watanabe mais so etali bato na ye na orépondre te papa de wera na minute onyamakor asi mpona maison mare yo mpoza moto awera yo mpo okenda kuna parce que oza na polyvalente parce qu'on a terrain wana nako répondre yango jamais de la vie jamais naye mamu na bango ti donc zongisanga mpenza na likolo ya nzete kokitanga na se te micro oyo ezala nango singa te oyo eza na se ekitanga likolo ya nzete vraiment pardon zala nanga kaka na game oyo tookenda biso tookenda biso bien naboyi nalobele omo boye e bato mosusu baprofite nango les gens profitent des gens bato basala misala te bato mosusu basala bango kofinga baotala émission attentivement comprendre oyo ozelinga micro nayebi te so osola na banani moi nde otangi komba garçon na nde mosusu osola très bien nakolobaka réponse nanga mo boke botie titre ali ye aleki atangi kombo nanga zwi bavue jamais nayebi ete banda pa banda misala nayebi te so afinganga ye peut-être na mosusu ntango azali maintenant namona afinganga te moto ana ofinganga mingi ezalaki ya bire mais ye nde namona afinganga te et je répondrai jamais na makambo ya bagarçon wana nga kutu nde eza bo nayebi kutu natalaka kutu te parce que bainsulte ya mondele wana batenaka vers bato ndeko mwasi pardon so baquestion esi tosisa na biso parce qu'on a déjà beaucoup dit on a tout dit par rapport na ngai ositaka page omoni mosala nyonso tu ezalaka na bato ya mabe na bato ya malamu te nga so nalingaka bato ya malamu nga mpena nalingaka kaka bato ya malamu nga nalingaka kaka bato ya malamu na site na ngai eza kutu nde bato mo bakomi koréclame bafoto mosusu ya bato na ilistraka na batitre mais so okoti komona kuna mpena ke insanité eza te nga nalingaka mpena kaka ya malamu oni toza émission na biso bien tokende yango bien na olinga te ma sœur motu moko boye oyo le mosu aclashele nga aclashele parce que oyo oza na mambo wana te oki mpe komata jamais mpo moto atangi komona na ndenge ya mabe non